Nene azobimisaka bilonga batu différent. Abimisi ondeko na ye. Mabimisi aloko mutu mobo. Akotina ko ba vie moko boye. Donc pokara aluka kaka ko créer ba zizani. Franchement, nene ana classe o wat. Nene ana classe o wat. Nene ana classe o wat. Nene aleki na ba maître ba meni o ba yibaba. Brevet de ba betango. Nene atinenga voice. Azana courage. Nene atinenga voice. Nene atinenga voice. Azana courage. Ngapo nanga. Nalandaki Ariashu na chaîne ya essai. Nalandaki ye. Nalandi ndenge Ariashu azolela leki na ye. Namoni batu musuba olo bakeza base. Namoni batu musuba olo bakeza base. Mena nenge na omone les abesté. Mena nenge na omone les abesté. Zabesté. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, jouer libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV. Je suis votre animatrice des émissions en ligne dans votre émission Zip Zap. Batuba olinga Zip Zap, batumsuba otunanga Sara Zip Zap elaxino. Zip Zap. Izaka Zip na Zap. Donc na Zip Zap lelo na oyambela bino mwasi kitoko, balobi mwa so nzamba pesa e charge à libele. Babenga Miss Lolo. Miss Lolo ayi. Analyse exacte pour Miss Lolo aye. Tokoyo kanabino elongo nini Miss Lolo aye koloba nini ekoleka na émission na repesa bendiste. Sans plus tarder, bo partager déjà vidéo bo benga bandeko bokota kuna moto epeli lelo eza moto epeli. Analyse exacte yango na pesi bino sujet. Je dis un grand merci à mon équipe technique pour les mukendi derrière la caméra, ingénieur Axe na moni pe bon délivre bon seke, pourquoi pas na 15 basele balobani
bonne guérison na yo ici kozali. En tout cas, merci beaucoup na l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito, maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Melia Moeba la private de Orlando Domingos. Pourquoi pas na Jenny Beta industriel. Moi c'est à boss aza boss babi JP Outi Europe et to célébrer yango. Merci na ba fan na nganya stu ba vrai fan na nganya stu na bi boza de na ba commentaire wana bino na boa kabino na bando kabola bino na bando boa kabino sko na suke émission moko. Donc merci pe na ba sponsor na nga na moni Majabu Gospel toza awata ya mama Nicole Malonga la patrona toza pe na crème de beauté pour les hommes Asie les cas déjà yo mwasi sunga papa bongisa papa loposo bongisa kokomba papa bongisa taille bongisa mabele na yo oza malamu mingi. Donc tata po FAPK to bambote na yo depuis États-Unis boss de boss mwasi ya mbongo bambote na yo pe bambote na ba parents adoptifs nanga natanga ba kombo na bango te papa X na mama Z bango punande ba force nanga so Sarah memi gucha 800 €. C'est grâce à mes parents adoptifs nanga. Donc ba petite de langa babi Sarah so ça qui a été simba téléphone na maboko. En tout cas, merci beaucoup encore une fois mes parents. Pour la moun kendi fungwela biso plateau parce que monte zo pela. To banda likolo to banda na CT. Aweza tant to fungola plateau to matamba moro. Pour la moun kendi fungwela biso plateau Miss Lolo. Ouais. Moi c'est azanga vert. Oui. Moi ça zanga cancer. Nazana verre de poté nana cancer té. Nana noir à goudron té. Obi. Nazana noir ya goudron té. Na pe na bimana ba mettre té pour na succès. Na bima pe na mibali ya ba mikiete et en plus na sala pe ba émission na ba manche long té. Na ba servette té pour toi na taille à moi. Biso pe awa elanga pe za la ya gravité. Nana ngote ya tala ko saratola. Et yo ba ver a ezate nana ngote oh bonga la choko ba fi a choko makasi yo balinga ba bisu ba mela ya omela bisu ba pakola ga sangisi ba produit belé po tela ngana na ngote nana ngote na yebisa ba tout devoir to longo la make-up to kota mai ti lelo ya challenge esilika boye tozangi na mbongo chaki likwa nini muto obanga ka vert citron so emonani goudron tina maboko elo elekela ngai batu musu bakoma na tina maboko penya boy aula ta chemise boy te te yana awa nyoso eza et puis soko talia ming ne longi afinge lokwa bata pavillon 5 na mama yo comprendre bango balinga te batala bango so talia bongo abi otanga boy ni nazala pe lokwa yo bongo mne soko tia choko ngala tise ko somba movati yo somba ba produit makasi et commission vert citron o luka ki o tela po oza célèbre na e barate so bat bakanisa ka pemene za la célébrité ezate tola yo mona nga de sa make up omona nga sa make up bon patron suna oboni siko bango kasi bata ba choko bakasi te azo ba savon mekako ya makasi wana mekako vert ba periode ala bazaka nguta matokisi yango asangisi yango sona banini atela na zazu poka atela na makolo na biloko wana nazala ngote na esa bango na traita yango ayo ka de sonité aya na olongola yango na traita yango na ngote o bata libere te ezate sara na pembeni na oti naki koto na climatiseur devoir batu ba ko répondre na devoir te Miss Lolo boni santé to bandi likolo santé kitoko santé bien santé pa ko na vandi bo kitoko po nzamba obatela somme 91 te celui qui demeure sous la boue du Très-Haut Miss Lolo repose à l'ombre du Tout-Puissant na ko ke non gauche droite te lelo na ka na deux questions na retourna yo na retourna o makambo nene ya muyibi obengi nene ya pwani nene ya nenga zabongo ye photo tie penya na ranger ya bato ba cambrioler ba banki et puis fi wana aza mutema mabe ya toleka mais na obanana na voice mo ya yo batinda kiawa voice nanga nene atinga voice okana courage ba oluke kutabatami no la madinga ya namoni ba oluka e bien te azana courage
Oza yo pour la nyonga mutu. Nene atinga voice. C'est quoi la nyonga? Mieux voilà ça la nyongo mais à 85 000 $, t'es à 100 000 $. T'es na cause à nyongo 100 $, n'ando expliquer attends n'ando futon la ba mensualité. Ba ko banga teto yo ka voice kasi. Sarato oyambi mwana na yebi na lute banana bota mabana mukile salama. Oyambi otie na plateau ala boba bo tie ça le titre. OK, na sepeli. OK? Nana matanga mona débordé ba dire na ngezate. OK? Kitoko. Bo ba que ce soit émission mususu to sepelana. To sali paté na biso akudia. Eh. Mon Dieu, mon roi. Vois on a eu des néné à tel. Non, qui vient voir la tendresse. Obi que tendresse a un courage. Premièrement, yo benga nga mwana. Nga koza mwana tendresse. Nga nde na vandi boye. Mwana papa batu samu ina dibwe. Mama panuku pibulela Anastasie. Nga inde na vandi boye. Photocopie papa. Na gezala mwana ya tendresse. Tendresse, tu as du courage, hein? Yo tango tindaki ya bompaka. Ya bompaka de grâce. Tango tindi ya bompaka le kana émission afinga nga ndoki, afinga nga lesbienne musalo oyo sala. Mais maman la bino ya kana mikanda tendresse dibinga. Aya mikanda pas 7e bagarre. AFC ke moi na ngaza na poma mutu, oui, je comprends mais non. Oui, eza poma mutu po tendresse comme na niveau nga mwana. Maman o aboti tendresse dibinga. Tango tendresse ova na ndako 7e bagarre. Ayaka na mikanda. Alobi ke mwana nga belaka mutu. Soko zo bete ko betaka ye na mutu te, betaka ye malembe. Tendresse dibinga, tu es courageuse hein madame. Telle la biso caméra. Vraiment franchement. Omoninga, natika mibali na ba défaut te. Nga, natika nga mibali na ba défaut te. Natika ka mibali na ba défaut te ngai. Je ne suis pas là pour la opesa mobali AVC. Tendresse. Wana kilo hein. Nga mwana tendresse nga de la vandi boy nga mwana tendresse franchement abi mwana wana na ebiete oyo ki ayebi na yobi boy tendresse ayebi nga très bien bon c'est tout à fait normal akoye banga te na ba milliers ya ba lesbienne oui là elle a raison pour cette chose elle a raison elle me connaît pas dans de milliers oui je ne suis pas le fils de milliers au bakendara ko ça ba jeu de doigts et puis ba lambula tu vois a comme ici a sombi ba penny artificiel a comme sur mobile je ne suis pas déjà alors elle a raison na point wana vous comprenez koloba kayebi ngate c'est trop fort parce que na sina tournant na ndako tendresse na kitambo tango azaki émission non filmé Jerry Kobeto qui sabenga nga na filmé ye tendresse azalaki et puis azaki palpiter atanga monenga atalika pembe oui azaki envienga oui nako tu dikamba tayi na lobela te na lobela mingi poitrine ponga nzamba pibela nenga sima no kende pa Nicole Malongo oh na kende kuna ma pomade na ko bakisango po muto kanga zate to sola na tendresse en dehors de ça na matanga ya président Mondweri nga na mona tendresse na betay kara mais yaza ina garçon mo boye makolono poussière wana na tendresse makolo poussière benga Miss Lolo ma copine o lekanga mais comme si nga tendresse abia yebinga te oh tendresse franchement non et ala batu ba penya na lokuta moko penya batangela ngona classe coup d'ailleurs na ebiete oui ayebinga te na millier je ne suis pas le fille à millier mais moi je ne suis pas lesbienne oui moi la nini nga mukona yaza alingwele te mais bakata ba âge d'abord lokola ba jouer ba âge ngunda na okie pototo boki da ngunda ya Kishasa parce que la poto boki tsa combien maman na ozela yo au monde lobi ke to sali pate moi si sala deuxième na yo sala deuxième émission tendresse nga yo na plateau Saratola kana plateau Saratola place na ye yo pe salela émission lobela nga mamo yo yebi ngai obi bino bozala ba courage mususu o soli na mutu boyo ngo comme c'est ma copine o comme si mutu ma copine tellement que yo kansi internet to koleka mingi na télévision o leki mutu ana te o ko leka ngala ba nombre de vues oui o ko leka nonga po o sa ba live banini mais o leki ngate tendresse dibinga batenga batie yo yo lo kwa Thompson et tangi makilati et comme dans la poko poli mutu Thompson et poli boni boye comme maman et comme vert citron ngala na vert citron te
yo yebisanga ke yo nanga to sali pate ya nini donc ngana ko na chaîne Sarate yo tindi ya bompaka ayaki aleki à l'aise otindi ya bompaka leki à l'aise ya bompaka fingi ngai donc ngana zoba na binoko kizengi nao sia taba tendresse na ozela yo tango grâce ayaki alekaki afingaki yo ya monaki on mabeti tango yo akaki yango mabe et puis grâce na esaka batuke mundela s'inspira nelonga grâce à pas sa fantôme oui pour moi le quoi grâce à bonga so na boti moi le quoi grâce à ndo finika e na oui na ndo finika grâce ya grâce à l'équipe big ngana lesbienne place na vanda yebité moi j'habite sans fil na quartier résidentiel abi oza lesbienne munene balanda ba manzako bambarate tele na esa manzaka ngai bakobi misela ngata mwasi na ngamoko ngala linga na bebisa bakobi misa non le batanga ça moi ça c'est un bagarre a reprouver le contraire a reprouver le contraire ba vie na bango ki lesbienne nazala kunate OK kamala nga diama kalanga ebinga très bien kalanga c'est ma copine mais kalanga pe analyste ba lesbienne siko so la analyste ba lesbienne na meka ko ebisanga biloko ana te po so alobi biloko ana oyaka na plateau ko poupoler na ko poupoler po nga fia to lo passe tozaka baninga to kabona te Astrid Kapinga ayebinga très bien odala lelo ba comédien nyonso ba sundoli ma joie pe na ba groupe ba tumususu elle est sérieusement malade asa kuna hôpital ne na oyebiso boy même mutuma azoki ka pota basangisi mo baketikele président Gesho bakuluna bakati pota basangisi mo baketikele mais yandi mosi na odala basalini po ba batabandi ngana na fi moko wa azokisaki fi azokisaki komela ngabi je crois que ça une émission en week-end alors pourquoi azokisa ya bi odala pas azokisa ye odala azokisa pe moi c'est odala te muchopi azokisa ya ngo azokisi vengeance ebisa azokisa mwana nyonso te de azokisa mwana ndasa mabe makambo ba mikolo so mikolo wana zana innocent est-ce que mama o bango ba mikolo basala beza makambo sala makala mais ako expliquer ngango bien fiango batiki ye bakanga etazane o seka ebo samba azana po batu musu ba bata maneti nene obika bata mti lelo azana ma sa ba direct aza courageuse tendresse kando lobi oyebinga te ngape na ebioti po yoso oyebinga te esanga ni chaud ni froid omoni nzela opemela nazo yango pa na ote omoni na longwe pa abiso tina komia na makona ote et puis bonjour nanga na lekela ngo la munoko na ote o comprendre tendresse yo loko oyebinga te ngape Miss Lolo moi son za mapesa responsabilité ya libele fi a traité cancer de ponanduta na yebi yo te po lola na makona ote nzela lola na munoko na ote et puis yom to simba liste batalola te donc ngana yo to beta bakara loko lobi ke to sali pate abili pate yo bandi ko fina ana matanga nini yaya matanga nini ana matanga lekina kufi lekina ijeri ko beto sa yana azana nkasi osobo za bakara baluba bino so bako bandeko ngapi na za mulubati ngapi na mulubati ya famille ya mama nini ataki cousine ngo kobi ya makasi bongo yaya fait gaffe oyebi pe muto ozana na fierté ko kanisa te so na vandi nie yo fin otili kizengi na ya ofinga nga bitanga soyi otili penya nini escargot mbembe o atanga soyi otindi ya ofinga nga alenga Miss Lolo na fandelo nie quel courage na lobi ko zaka moi ça c'est un bagarre ya ndako ozalaka mwasi na ye yaka ko prouver le contraire nani ndako nganga po pesa o c'est un bagarre eyebanaka na matanga mashako koka oloba te omo munoko tsaka na TV yo linga ba mettre po ba protéger po ba pesa so nini ngate ngana boy makofi mando babadi obetanga te munene ya mibale te omo munene ya mibale te mulai pe eza poto ya courant te peut-être que ça so muza munene so ndeni obetanga te to beta na ngana to lumba na swali peka loko olinge ko mabongo balobi vérité yo tini mutako finga nga oyoki pasité nge swinga te na yo répondre na yo yebiso ke yo nde lesbienne munene ya makasi yo ndo bebisa bana batunga te ngani na zabo na liste ba lesbienne na akuna te ezate
Nani sans tache ni ride ni rien de semblable ya ba lesbienne na ngote na tanga Lévitique. Donc tozela lipate en fait, tozela lipate. Kaka o maka na lobelo na audio na ozelango. Je suis prête. Asangisa ba mafinga so ko finganga. Ayana ngo e kanga mangate meki lesbienne alekana wana. Abomination. Ta bato babanga Saint-Esprit teo. Ba blasphémer contre le Saint-Esprit. Nzamba lo babo bino bo saela ngoti. Olungo yo sanga ma vie no ma be no sala ande olungo comparer nanga. Tala nga ko zanga nga yo liako ya oloba na zanga te. Et puis so na zangi na yo senga. Na bongo. Mais là comme lesbienne pour la gagner mbonga mabe. L'argent sale. O bango ba jouer. Qui lesbienne on fout à bango. Se fout à bango mais c'est le ngole ba cancer de peau. Ngola pemba tu na pas c'est bato belé baraka na vie a pas si mena qui lesbienne ngo. Mi sala mabe ya malédiction. Et bon ça vite hein. Malédiction ya. On va le cas boye quand il a linga le putain. Nela linga mal. Le putain makasi. Pardon. Yenda zaki lele. Atiko kosa na ebite ya otika ki lesbienne za la lokwa milimo mabe batu suku na mona ba délivrer ba milimo ezoloba me bazongi na makasi. Milimo penyezo ganga. Je ne sors pas. Je ne sors pas na français sous. Ah? Je ne sors pas. Je ne sors pas. C'est mon corps. C'est mon corps. Délivrance à Moutou. Et je penya ba semaine. Ba pasteur ba lembi liko délivrer moi sana. Mazongi na makasi. Azongela ko pa makasi. Ko tango chaki na komisa mibali boete. Te ngala komisa mibali boete. Te kizengi tatika papa c'est na AVC. Yo mona papa c'est ate. Et puis akenda suna brazanda ko mo papa c'est no vanda tanga okisango ke papa c'est ko mo malamu na mombo. Akenda asubela mbetu, asubela bilamba camarade papa c'est asubela bilamba ya papa c'est. Papa c'est azo kamala ba miss lolo masubana na ebite so de comme les litres. Ezateke mtalali na butwa osuba te ya bo moto boye. Aya obeta liso na ngai. Soba ko kokosa na munoko na ngao basala pona oloba. Obondi yondo nka ba preuve, ngapela nga ba preuve. Muta yena ba preuve. Yo wanga la 7e. Teno wanga ni 7e te mabili pate zoya. Li pate ni ye finga ka bêtise, ngape munona ngelo ba bêtise. Nga banana be misha Santa Bouté. Yepeka ngana ba omoninga Santa Buna yokela ngo sonité. Eze misha kitoko. Et puis bate belé na pesa bango conseil ya pai na dongo. Ba viela nge belé ba benga nga merci Miss Lolo oui. Kolia pai na dongo na pesa conseil. Ba zope ba résultat ba benga nga. Yambanga na sala ba misha Santa Bunga. Ba Santa Buna nga na beta ngo ba kaya minene. Santa Bu za mabete. Na sala Santa Bu nanko. Na sala pe makasi. Ki lesbienne te. Ya. Omoni ki Santa Bu na sala ngo pe makasi. Na okela ngo pe sonité. Eze mission ya conseil. So mundela sala Santa Bu ba préférer mundele. Ya biso balingi. Balingi te. Mundele so atamboli na kaleson, babi oui mundele tamboli na kaleson ba sepe ba moni lisoko mundele. Tokota la mai ba okima, la tata cycliste mettre au contrôler. Inspection peut dire aux ala wana ba contrôler ba bandi teleka, ba bandi le versi to te obeb sa mai. Cancer de puté yo obeb sa mai. Mai comme un goudron. Toi aux oreilles comme un contagieuse pam. Donc siko potolo ngana sujet oye bisaini ke lipatazo luka nazala ngo prête atanda soyo ki lipa o mapa lipate ozu courage obengi sanga tola po benga nga mwana ngana mwana ote na para responsable na boko la 4 bana na 3 koko en dehors de ça na batu o ngala na sokipa na bango yo zwa nga ndeni tendresse tango mona ngana o mona ngande de aka ko sengo mbongo na lia yo so o kabela ngata mbongo bolobi ki eso mela bano fufu ngana boko la ka batu ngala zwa ka recharge ya batu na otangisa bana na oliesa maladie na supporter après tendance benga mwana awlaksanga place ya botanga maternité o ya botanga ya linga remplacer maman anesthésie maman ngana regrettati le lo akufa liembongo na ngate fala zala penya bano liembongo na ngasiko bien akufi penya tanga na osima na mbongo ebelete taba fio ba bongi na internet yo bafi batangisa so balali ya solo bo ta la forme mnokote faut ta la forme mnokote
Ok, so ala li moi ma CB. Avant de tourner bien on calé. Ils a sous ma CBT. Kayangoti. Et bon échanger comme deni. En tout cas message eleki. Na part na ngai na oloba na tendresse na linga basa elanga ba voice ya impolitesse te. Nga naza mal poli ya osaranate. Mais na humanisme na kibomoto. Donc moi na yo pour ton information na ba fan na ba ota l'émission. Émission eza na chaîne na nga moi na tendresse ayara na kiti oyo. Ka côté na vandi. Ka na kiti o place Miss Lolo avandi pona ko loba ke Miss Lolo aza lesbienne eza question na tuna ki était eza na émission. On na mona kuto yamba iser moko wa soi-disant ce qui Miss Lolo azo baza lesbienne te lesbienne makasi. Donc eza yebe grâce à la ba preuve ya ki lesbienne nanga. Voilà. Donc tango grâce à ko finga Miss Lolo. Ya bompaka. Miss Lolo abenga ngate ke Sara ndene otiki mona na finga ngati kala obenga ngate. Na boya kuto ko répondre nga na boya ko répondre grâce. Pour la benganga na boya ko répondre aboyaka. Donc tanga Monique Leki aye a sali droit de réponse na ya lobisco vérité oyo ya yebi sur tendresse ce connaît inga obenganga polo balanga nike Sara oyambi mwana wana yo mwana ye kakati est-ce que tali yo mwana na ye tandresse abota kene ba maternité aboti yo nda yebi soki oyambi mwana chaîne na onde ezaboye eza chaîne mo commercial o se oyamba mutu nyonso ale ye tendresse a eu courage. Elle a haussé le ton. Il y a Robenga yo. Pour la robe, c'est ok. Oyambi mwana na mwana na nga. Nga fi a 42 ans. Fi a lingwe na lipeka. Ya zaka na ngote. Ya botinga seka mamu kolo. Apenya mamu kolo makasi. Vraiment. Bobo banga bobo na barrage poani. Ma mère à moi, elle est née en 1949. Le 25 décembre 1949. Elle est déjà décédée. Mon père abotama le 20 mai 1944. Donc je suis dans liaison oyo batu samu na Dibwe na Anastasie Boulela. Franchement tendresse. Donc au moni yo ngana yo photo kuta na kali pato luka to sala ngo bien. Yo ka sayo babanga yo ngala banga ka mutu te na respectande batu. Na banga nzambe po nzambe de mokenda nyonso so le bezo pe mananga na za sute. Yo na obango te. Attends leki na ba mettre ce combien nga pe na leki ba mettre ninja mettre Godzilla tanga ba kombo la bango oyi mettre ninja mettre awira OK et comme il kamba ba leki ba mettre ba ya ba mettre bana ba mettre donc tendresse ozana munoko oyebi koloba tu peux te défendre. Mais à ça la chaîne na été. Pourquoi ça la chaîne na chaîne na été. Tu peux te défendre Kota live la chaîne na yo soko finga Miss Lolo répondre au contredire ba propos. Ya finga nganga pe na finga ye. Mais comme ko benga ngai suste pas. Na moi c'est na chaîne na zabo. Na sala na chaîne na ngai o na lingi na oyamba mutu nyonso tu akoloba o ya lingi. Alors ceux qui yo déranger yo po ko benga nga te Sara Miss Lolo akosi na ya o répondre. Mais koluka te obandana tike koyamba te yoko pekisanga na yamba mutu te déjà de 1 de 2 ozo peser même pas na ba relation ya ba minanga ke oza ami nanga oza vrai nanga oza copine nanga ke bako fingo te na chaîne nanga non. Donc oza master ya réseaux sociaux toyebani na réseaux sociaux relation ya réseaux sociaux. Alors so ba Lolo et suyo nakamwaka poni soka lo ba fungula misuboyi ezanini soka lo ba tsa misuboyi ezanini. Oh, loko mta obanga, loko mta kutene lo mo boys. Bato ba sa mamo belé na vie Oh lo ba otsa misu boy. Non, lo ba clair. Oh moi si faut là sa misu faut za ba bozier. Yo otsa misu boy. Loko kizengi pardon. To lo ngwana histoire wana boni nene. Nene azongi Yo benga nene. Nene esclave à vie. Faut lo ba boni esclave à vie no ela madinga. Nene azongi. Azongi to mona ye ya. Il a posté déjà que RTNC retour de travail. Oh, RTNC ont concheté. RTNC. Abelaki. Abelaki wapi. Azako nenea. Esclave à vie. Moïbi dans les derniers jours. Les gens seront amis de l'argent. Égoïstes. Égocentrisme. Fanfaron. Yo. Nenea. Si azwa kateliko kilo makasi. Moïbi. Parasite. Wano vivre kana mbonga no ila madinga. Yo. Tika l'esclave. Ta fille a le Sophie Morobo et famille Mobimba, bazanga état d'esprit. Ba men na ba men ko banana maman.
okomisi leki no chauffeur a mutu po bosale mabe bokanisaki Noela madinga okufa vi na ye na maboko na bino te yo na yendi yo nene ya te mbongo wana ezebela ko okende bongo te Noela madinga pianga dossier nene yako pesa nga pe dossier nene ya po aolala pongi te omoni nga tala ndokola so mutafuta nyongo te bando luwe ngai ngake na na itiko na kena kopo na brosse na mai na nga komela na kantine na osenga ya bino te sani na nga na nzungu na nga na olamba bilo na lupango na mnombe bo pianga mbongo so boboma nga boboma ngana wala ko senga ni na kesenga nyongo na kena osenga nyongo moboe na mema na mwana nga bebe na mukono na bato nyongo pardon ozwa ngai na okesenge no nyongo so afuta ata ofuta Noela madinga na oso ke so pesinga ni dossier nene ya afuta nyongo no afuta pa nyongo no donc si ala no kene ba goma olia brochette munene so etanga yo oloba baso epumbwe mbula basoi eza inde mbonga bata ya Noela ya mano oh franchement nene ya fille ya kilo makasi yo be yaba no sume yo mikinza la ba classe ya na place o sengi ti mutu ndeza o sengi mutu boye azu pe ya libo no tiango boye pum batikela o mababe yo na nyoso twana ne bela mbongo wana ka catch ndo sombaki 85,000 mekato wana penya bonga li ye penya extra professionnel ya leki na ba niveau ba professionnel ya likolo keba na Chancel ya Chancel ako yibo na bana ya orphelina ya soki ya ONG bo sala au yibo po ye pe nda azaboko aitidia na mutu ako bando ya pana yo abisi face bala malamu ba hypocrite ba nene ya nzoka te lion Bible zo sabiso tous à la prudent comme ba serpent d'où comme ba colombe ouais ce qu'on nene ya penza ayaki na face ya meme alaksi benya mano habité ya na ngalo kwa yo boye na boye nga na madosa ba faire ya uzali no pela mbongo boutique te yo ba fio batindaka ba matinda yo oui à cause de moi 300 na ma copine na mona bilo mo boye somela nga moi 10 pièces so na baxi moi 200 oskoksi moi carton 10 kg batindeli yo ba matinda ko ouais atikala o matavion te po akesa ba faire wana so profiter na mbongo ya Noela ndako mo matela ba avion okomo kena ba goma o saba live na kati ya mutu kolia brochette mutsulita mulai ozolia so ezotanga olia so ezotanga o saba boom na mbongo muninga mwasi lokwa yo yeko lesbienne na yo te yeke mwana mama na yo te yoko semeki na ye te ba kaba ya quartier Noela madinga bien omoninga na yoka prière te omoninga na yoka prière te be kala sina kena lukanganga ya kala plus de 85,000 $ na landi penya ser na nga Noela madinga et puis explique abi nga kubiso zo abi finyo sa bimamis batebele bazo kanisa eza lokuta nga pe na kati ya obese nga na solo lana Noela akatela nga kumangala ta no ebisa limbisa nene ya afinga nga mais tellement azaka ya na biso na kipate donc eza vrai atangela nga na ba montant atindela nga na ba preuve abinanga Sarah et puis a rappeler so Ariette Kajinga ki onike na ninyuka ya elibende yango pe Ariette Kajinga zoluka nini mbongo batebele boy vraiment kasa fouter la et na pour couronner le tout ya Ariette ya futa mbongo bato ya futa pour protéger les kiné futa mbongo le kino oyozo betela tolo tanga obeto penye lo ya likolo ndo oyeba comment plus que professionnel nan parce nene extra yaza extra ndenga zawana yeso ba komo luka batu ba ko cambrioler ta banki mobo na ba poto kuna to ba luka ba yiba neti ye ndenga zaboy akomba jara ba fio nini ba jara ba fio bazalaka amo sa shege ya munene amo sa criminel a teka disque siko yale ki siko na niveau wana aza su bongo te nene ana classe o wapi beta pele mati nene aleki na ba maître ba meni o ba yiba na brevet de ba obetango ozo ça déjà ye na koyela ye médaille ya or médaille d'or médaille or na pesiye ya mérite ya moyibi na ye lié na coupe
pour a gagné na liste ba miyibi yep ndaza fin ye a gagné na oyele susu na brevet qui oui maman na bango na latie ya argent médaille ya argent a mérité penza mais mauvaise conseillère mais acteur à film ndenea leki na mobali ya kozwa na brevet brevet ya chauffeur a muyibi ya chauffeur a muyibi franchement akon betsa ta noela madinga na poto obiki nzamba linga ko noela madinga azali entouré mabe mal entouré nene azobibisaka bilonga batu différent abimisi ondeko na ye mabimisi lokwa mutu mobo akotina komba vie moko boye donc pokara aluka kaka ko créer bazizani franchement liste ya nene ya lelo yete na yebisi ba beta na machine na liste nyonso ba beta na machine sangana na brevet le temps de PC brevet tozi na liste na ye na banyotanga na liste na ye après na PCA non que on looker partout non simbe les torches bazo looker bien te ngana ko pelisi na nene ya torche ana simbi ya liboko wa ba chinois ya crasse wana na otamo luka nene ya bima ya ko pesa mbongo bato ozui courage au saba live oye mapenzi ba sœur Marie nzamba sœur Marie tu as dit kilo nene ya o le pe RTNC yo RTNC ba nani ba live ezongi yo za RTNC nini yo RTNC mu yibi ezalaka ba journaliste ya RTNC ba ma chanter kanim ba se respectaka ba maman nga mami lela et se respecte mais nene ya bilamba lata kana ba te so ba kabela kai po nene elamba na lata mingi ya likolo za ka dongi ali bele munene lo kwa nga libele li zombo libe ya buyibi $85,000 wa obi ali bele didi li zombo koleka ngai moko munene kitabo agumba ngo siko avant so bien la soutien zela na expliquer biso no libela nini ya nene eleki anga na munene eza nini munene li zombo ekita boy ni zombo ne kita siko so azola ta soutien fa gumba ngo bien akanya ngo bien akoti ngo bien aluka siko ba soutien nene na ya makrache ça ke tolo passe ekanye comme c'est le quoi kacha on a tendé bilamba sala kai dongi e sali esko boy bombe Pola osepela au moins libela Miss Lolo osepe makasi pole falo esangala kanga boutonte ba fani na bino balinga bongo te ba ofinga nga pam et puis la comprendre ngala limite na ebi la gate ba fani na bino émission nyonso ba finga nga na otika nga oya ba émission asa botika eko na otika po libre parce que ça na mona na te chaîne mobimba mutu na même y tendresse soko lingo répondre à Miss Lolo yaka awati aya yaka soyez au perdre bisot soyez au perdre bisot bobunda au perdre bisot na diama kalanga to ya soutien boto yo sani po nemna so lekida na plateau kaya lobi makofi alobi nini lipate bandi tenga saka lipate na tendresse na bossa naki aya likama makofi boxer émission te lipata nini lipata nini ngasa sanga kasabi bossa nini lipate la siki lipate zaki oto bano mama na yaka kasi wana yango yaka aya répondre yo loba ine mama na ya loba ne ya ya lobi nete yenda sengi lipate mama na ya na ye déjà yo sikoyo yaka OK message eleki Miss Lolo ozaya komata je pense que tu comme na suka émission mais na ko tourno li ko zangisa ko tourno li kambo te ezami balé mais ya liboso ezali je pense que Ariachou aza mon corps na bino ba artiste comédienne et lelo bongo koyoka ba enlever azali bongo li passa na ye donc oza pende ko na bino Jaria azala qui enlevé depuis samedi na 19h ti lelo 4e jour. Mais franchement batba ça babiloko eza malamu te babilo na biso ba internet ezaka bitumba internet vraiment soki neti muta mona ke Ariachou alobaki Jaria alobaki loro moboye et versa qui est fala le kaka na internet to fundi to fundi mais ko funa oyebi ke batba komo batama bate belé ba fundi bango ba komo batama attention fundi Jaria zapela munoko o ako s'expliquer mais quand lever mutu nga pona nga nalandaki Ariachou na chaîne ya EC nalandaki ye nalandi ndenge Ariachou azolela leki na ye na moni bato mosuba olo bakeza base mais na ndenge na omone les abeste
Mutu abimi ake ko sala mutu suki. Si a koti na lupango wana, si abima ki panaye, azaki na mutando landete. Comment est-ce possible si so sala mutu suki, mbala moko pu, ba leve kaka wana na liboso ya lupango ya mutu wana. Premier suspect, mami soki ngeni. Premier suspect na biso ye wana. Genre ya keke no sala suki. Et alors quoi yo, ba yo sala suki. Bon, nesi ndene ngana yebo. Bana bayebi ke na yebi misha pa saratola. Mama zongi. Na tika na numéro na okunanda. Mama zongi. Na zongi te. Premier suspect yo. Ba olandanga. Diamakala nga pe. Na yebisa keke na ye na chaîne na yo. So na sali 3 jours na mona te. Ba luka yo. C'est ça. Baba na na mami. Par mesure d'enquête. Oui. A expliquer biso jaria pembeni. Jaria ke wapi. Soki bezaka kama kamuka ya internet yo. Franchement, on a bateau ba discussion hein. C'est clair. Le choix est clair. Bateau ba ça ba discussion mikolo biso nyo soto yebi. Donc il balande là bango. Na mingi olobate. Merci beaucoup Miss Lolo et Yandi Mosi asa sérieusement malade. Na bela kya mwati. Eloko elekelanga odala mutabandundu Yandi Mosi mutabandundu. Ba okipete yango vient nga artiste à danger. Ozaka wana pona biso batiste comme ya tato finga ko yaya yo dojo leka stade ma finga vieil yo ma finga oti olekango wali kolo ma finga vieil Yandi Mosi a risqué akufa po ndenge HG lobiki fo ba longolé maman nga na okamona no HG lobi ba longolé mais toi na bato OK basala pe ba dona théâtre to monaka tu as un bateau. Babimisa pe ba $1000 ba 2000. Mais viens nanga. Viens artiste à danger. Betela ta abeda chou porte. Abeda chou boss de boss. Abeda chou to betelo porte. Yandi Mosi a ko risquer vie na na Congo pour aza maladie. Na lobi nini mutazoki ka di kwanza pota a. Ba ketale atikele mbongo. Wana na michopi. Gesho azoki na likolo. Bakuluna bakata ki yeso ya pota ya munene so ya mukena ebite na mona ka internet nenga olila maketa la gesho mais Yandi Mosi bana obela depuis kala avant ko marcha kwa kufa Yandi Mosi ndo obela odala azobela ata mutute a s'occuper na ye vidéo na eza na chaîne na mawa makasi mawa mutazobela te baozela ba kufa to ke luka bakoti te wale kama kimutama be pona nini to comment ozela ka bato bakufa seke bambongo wana ina ngui sous roche photo yebela comment mutana bon moibo vivant boko ko aider bo sala ta tout po batina ta Yandi Mosi na Suisse bon ça peut Suisse ça musika ata en Afrique du Sud peut ba traiter bien qu'est-ce qui nous manque toza combien ya artistes et comédiens o ba ko belela to salisi mbongo to kei ba ko betela pe maman live porte Maman bote mama lamu. Ma Denise kuta zwa biso en charge. Vraiment. Ba koko senga pe ma Denise. Pour ni si bazora soin na HG et grâce à ma Denise. Ndenge bakena ko zwa su ba carte. Karabino batu bokena zo ba carte bokena zo soin. Yo pate. Kuna zali kamba koterite. Bolinga. Ataki ngakati tamako so mona na kenda. Ba uto kende a mikolo yo bazui ba carte ya nini ya assurance maladie mikolo ka mikolo yo ba uto kende mikolo na muchopi pe ba memaki ye et pas président ya Pakosiko biso to soma ba carte na Pakosiko ba bengi bisote président Pakosiko wana anosanjo ba uto kende ti bazui ba carte bangonde ba artiste comédien biso mi kinza ba comédien mais la rolela biso de to lelaka wana caméra yo so yezo bino nde bo lela mais na era mbongo na ba era ko pesa ba carte ba yebi bisote comme ba yebi bisote ngaka molobe na olobela ka bato ba obela na link na sala groupe WhatsApp na bato nyoso ba soutenir Yandi Mosi na bato ba soutenir Odala groupe WhatsApp na opesa numéro na lelo e paya so bo finga je m'en fous na ndima ma finga nyonso e kanga na nzoto te mais to luka nde solution te bato ba finga ngana na permettre bino leo bo finga ngana opia numéro avant la longwa na opia numéro na créer groupe WhatsApp pour tout le monde o bani ba aider Yandi Mosi na o bani ba aider Odala to ko perdre bato mi bala la fois te to kufi mingi
bazobela na minute o dala za na hôpital à Bondo akei kuna na mbongo ya lili atindaki mais ezokokaka te po mutu aobela ya lili ML femme à la peau blanche moi ça titi kalo atindaki mbongo dala za na hôpital kaka ya lili na mwasa ya ngoma te o dala travailler na groupe modero azala mwana modero ya Christian Petit yom tolongola ko dala na ndaku na bango o yana na théâtre oyo kanga ya wana poto salatu wana za artiste na yo président Makaya o dala zo jouer na groupe na même a tourner pe na groupe Belleville mam Belleville ba benga nani la patronne Belleville o dala aza maladie mams si la bisalo o dala aza maladie nayebi ke message na ngande comme pas la bino mibale et comme la artiste comédien nyoso solution ezwama bon lukela bango solution yandi mosi na odala maman dala a jouer maman tozaka la ba mame belete na mondo yo o ba se déguisaka ba jouer maman aza malade elle est souffrante to même bango na hôpital bazwa soin ya lili atinaki mbongo po azwa premier soin mais bakisi banini a obela maladie odala obela isenga ko lia bien isenga ko melaki aza na secret azana estomac tension lisusu likola kitoko yo so na zuyo kitoko nina garçon mon kitoko mutakena ko funda odala na la police likola moi film mo boya mbongo mo ezanga tina producteur afuta ki mbongo ndambo tikala yake ko funda na police batindela odala convocation ke ateka drogue moi ça batabanga na ba problème na vie ndaza bo banga makambo oh yango esali et matisa tension na secret kitoko na olukai omoni wana bakanganga mbata na popola kitoko so na moni et puis jour non que le tigo dala na la police na kutani na to kutani kitoko ango o dala kutana ndolo ba miss lolo emsu ya kitoko mtafundi nga tenga bi oh tokei to yoka to moni pe ye kitoko ango azobimana na police amabanga la yolo o dala tunie o yo sani akosi biso bafundi grand frère na bango OK ye ko porter muninga plainte likolo mbongo eza même pas $500 même pas $200 et comme nazo ibisa out ata $100 et comité bon combien mbongo ale ko ata ba $60 ndelo ko yake no fundila mutu taba garçon bazwaka te ba likolo kilo su yo régla na ko régler au compte et en tout cas et puis si passe makasi Miss Lolo to komi na suka to kima mbango vraiment na simangonga mais je crois le message est passé tolinga ko sunga batu te kaka so to monike zo le tali likolo ale toye na ba force nyos ma grande sœur chérie Amel Lili Muswamba motema ya titi kalwa femme à la peau blanche ba mbote belé ya Karine Koudi ma préférée na Londres na osingaka toujours ba soutien et ça langa bien na peso ba mbote belé Inès Boulela motema ya Fred Mukuna ma nièce chérie na Londres na peso ba mbote belé yo na ba koko nanga ma grande sœur Mifi Boulela motema ya Mathieu Itoche na Belgique bambote belé Merlin Kabala na peso bambote belé papa Serge Mukendi na peso bambote belé mon président Patrick Salif Tshisekedi ya fondation Patrick Tshisekedi na pio bambote belé président nanga bon séjour na Paris na peso bambote belé papa babi vraiment mama Tezingabwa Miss Lolo mona ba mama mama Tezingabwa Chovo babi présidente ya ONG AFEV na piope bambote belé bananga na pesino bambote belé vienanga Robert Kilibasi na boiraki wana penya vie à soutenir penza babi tonton Roger Milambo grand frère propre aux États-Unis na mère Élysée quoi wana madame na biso na bana nanga na piemino ba bisou batu tout obo commentara mafinga na chaîne Saratola ba onyoso ba finga nga je vous aime beaucoup bisous bye. Na opesa numéro na nga téléphone pona kosala moi SOS pona mamodala na papa Yandi Mosi plus 243 85 40 80 240 plus 243 85 40 80 240 please bobenga nga pona buzoba te nga na linga buzoba te merci bisous bye.
Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.